bandeko makambo oyo ezana yango na Bible na nombre mais nazali koloba ngo pona bandeko oyo nanu tozoma opportunité kotanga ngo te tozana taya kwenda kotanga Bible te to pe toyebi kotanga Bible te to pe totanga yango mais peut-être lelo tika olata ceinture na yo bouclier na yo po oyeba comment tokokumbela émission oyo ya Balame. Est-ce que molimo Balame ezali kati na biso te? Doctrine ya Balame siliko kota na mboka na biso te? Bamboka na biso ya Afrique, est-ce que molimo ba église chrétienne et comme église et comme côté ya doctrine de Balame te? Tozali koya poto yeba pona nini émission ya lelo ezali préparé pona Afrique précisément place bato bazali ka kolobelaka kindoki oyo ezali ka section liboso tolingi pe koningisa Balame bayebise na ange no ete continue nzela no place yo kene kosala musalo liyo kene kosala kasi toyokana likambo nyonso koloba tika Nzambe aloba yango soki Nzambe ayebise loba boye loba kaka oyo Nzambe akotinda yo okende kosala yokanaki bango bongo Balame azwaki mpunda na Yesu akontinaki nzela na akendaki kokutana na mokonzi oyo babeli kombe ya Balake na bisika oyo matata ezalaki te tango amonaki Balame asepeli na yabi oke sikoyo oyepo kwa komodire Israel parce que yo ozali mosali ya Nzambe oyo nyonso akobeniri yo akozala beni oyo nyonso akomodiri yo akozala pe modi yango wana yo oye awa na bit moko kaka toyokana malamu po modi Israel bayokani wi mpona modi Israel alors botia bangombe botia bafuta solo kitoko toke na montagne tokende kosakrifie place wana ngande place na ko maudire Israel montagne wana bakendaki na première place orieke Balame a maudire Israel Nzambe alobi neke loba boye kende kotanga na mukana nombre banda 22 23 24 Balake na batu tu bazaki na pembeni bayoki Balame abeni oria modi abeni Israel Balake pesa je kanda bi no toyokani te mosali ya Nzambe prophète yo mdo le grand prophète na contre oyo biso nyonso oyeba na ba nation nyonso même Israel bazana prophète net yote Balame pona nini obénir Israel na place ko maudire Balame alobi na ki ok ça va toke ne suna montagne msukuna ndio en tout cas tout lo na ko maudire Israel bakei kuna esalemeka kana même répétition inverse Balame yeyo abénir lisusu Israel na bisika misato bakendaki ya suka esalemi sukutu plus grave encore Balame abénir lisusu kaka Israel nde place oyo kokoso eyai kokota kokoso oyo nde bisika oyo oyaka koyokela ete bapasteur ebele baprofete ebele baevangeliste ebele to itilizaka baphrase oyo Balame abimisaki epai ya Balak. Comment maudirais-je la personne que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre la personne que l'Éternel n'a point irrité? Quand l'Éternel n'est point irrité, comment n'a maudire mutu o Nzambe a maudire na yete? Qui est biloko yo yango tokomi na yango place tozali. Nkole salobete Balame l'église ya Pergamus boza kote ya doctrine ya Balame. Mais siko awa na mokana nombre to moni yango obéissance à prophète o ya Balame eza komona na. Mokili nyonso yebeta zali mosali ya Nzambe, l'homme de Dieu, prophète ya Nzambe. Yeyo aza ko obéir. Mais comment kolo Yesu yoko mwana Nzambe oza koloba na biso te Balame azali na misala oyo ya mabe, misala ekosai immoralité, misala oyo kotisi Israël na trouble. Ndeko na ngai koke nengosika te tozali koya. Mais anatana to komi na bisika oyo na tike bino na bule avant to kozo répondre biso ndeko na ba épisode nyonso olanda yango. Place to sukeli avant to kozo répondre biso ezali ete Balame aurait à maudire Israël. Bango ko bazala contre Israël. Mikili nyonso mabele bazala contre Israël pona succès na bango. Pona loleno na bango pe. Pona mabe na bango pe. Pona boma. Eye bana ina koja Israël était très mauvaise nation. Bazala ina mitema amertinya mabe. Libota ya Jacob eza libota ya kota exception te. Bazala ki batu ya malamu te période point.
Mais awa to maudire bango Balaam yo les grands prophètes de Dieu osa ko bénir bango. Et puis au bisu ma phrase comment na ko maudire mutu Nzambe a maudire na yete. Comment na ko za irrité contre soki mutu Nzambe azane kutu irrité contre mutu yango te. De place oyo toza ko zonga na repos to koyeba ko analyser biloko oyo Balaam abimisaki. Iye ko azalaki mosala ya Nzambe pete ndenge tozali ko kanisa. Iye ko azalaki pe mosala sinoke bale signifie déjà mutu auta na misala ya bampungu ya divination ya misala ya sarte. Comment akene ko solana ange la Nzambe asape ko obéir ye. Comment pe akene ko sala makambo sous ordre ya Nzambe asape ko obéir pendant que azali pe mosali ya Nzambe ya bomoite sinoke azana ka opposé ya Nzambe ya Israël. Dès qu'on a toqué nos causes importantes, les causes on a beaucoup de koyeba. Est-ce que biso pe na société biso bazalité o bazali ko tenter ko maudire ba tout temps Nzambe a maudire na pe mutu yango te. Est-ce que quand na biso bazali pe bazali ko consulter ba les grands, ba les prophètes, ba les nganga po babwa ke la baninga na bango batu mababe to mabe yango esimba ka te tant zali ko zonga de place to zali. Alléluia. Frère Rabino Joachim Zambwana, lelo mutu kukine musikate. Lelo to sini ko yoba ile mpunda zali ko swana mutu. Est-ce que ce que ça le makana culture na biso? Neto ko loba teke oyo ndoki azako loba. Po e komi na biso ka mwende mika mondoki ndoki me émission ndoki ezako ya. Mais avant na ya na émission ya ko clarifier un peu qu'est signifie ndoki. Et comment va passer bazako ya na lo mamatea ya lo kuta concernant ndoki. To banana sarclage ya to si sana page ya Balaam oyo nkoyo samona kike ba église na biso ba pasteur na biso ba prophète na biso oribate ya Jésus na église ya Jésus ba komi côté ya doctrine de Balaam. Comment doctrine de Balaam lelo ezako existe na église na yo na église na ngai émission mpoka lelo deko na ngai kokende musikate. Frère na bino Joachim Zambwana bobenga biso bokomela biso ba email bokomela botila biso ba commentaire na YouTube to zali kolanda yango. Hallelujah.